bonjour à tous les fidèles internautes qui nous suivent de partout à travers la ville, province de Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo et surtout dans le monde. Je sais que vous êtes en train de nous suivre dans les 5 continents. En tout cas, bonjour à vous. Patricia Biledou, mon maréchal des Alaka, na microphone, des Alaka, cadre et émission Nebiso Congo Radar. La vie en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la politique. Je sais que vous me retrouvez beaucoup plus du côté de musiciens, du côté un peu de comédiens, des artistes en général. Mais aujourd'hui, je reçois pour vous un homme politique. Lui, on l'appelle Monsieur Sylvain Mutombo Kabinga. Et il est le coordonnateur principal de la CIMAC, en sigle qui veut dire d'ailleurs Synergie de mouvement des associations et des cercles de réflexion de l'UDPS, à qui d'ailleurs j'ai dit rapidement bonjour. Bonjour, chers amis journalistes de l'émission Radar. Congo Radar. Congo Radar. Maître, aujourd'hui vraiment, je suis venue vous voir Nabiro Nayo, mais je rappelle aussi que vous êtes l'ancien conseiller en charge de questions de la jeunesse du président, du fait président Étienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'UDPS, nous allons parler aussi du gouvernement actuel et pourquoi pas essayer de parler aussi de l'actualité politique actuelle en République démocratique du Congo. Mais déjà, pour commencer aujourd'hui, quel bilan faites-vous depuis que l'UDPS s'est engagé dans la plateforme rassemblement? Demander le bilan à ce jour. Nous allons dire que l'objectif que le président Étienne Tshisekedi c'était assigné na co-créer rassemblement et là qui peut na kosangisa d'abord ba congolais nyonso au bazoua en même temps ligne de conduite moko. Enfin, il y a quoi empêcher révision et la constitution, il y a quoi empêcher dépassement, il y a délai constitutionnel, il y a quoi faire assurer alternance politique crédible et civilisée au sommet de l'État. Et aussi de mettre un véritable bloc qui pouvait faire les vraies faces d'interface par rapport au pouvoir de M. Kabila. De tous ces objectifs-là, nous avons vu comment est-ce que le rassemblement est pesé qui m'a cassé pour obtenir une grande victoire qui est l'accord de Saint-Sylvestre. Cet accord de Saint-Sylvestre donne au rassemblement la grande victoire parce qu'elle résorbe la problématique liée à la crise Yamboka Nabiso. Pas de référendum, pas de Kabila en 2017 au sommet de l'État, pas de premier ministre issu de M. Kabila, pas de contrôle de la gestion transitoire par M. Kabila. On a créé un équilibre avec les accords de Saint-Sylvestre pour que le président de la CENSA puisse être le prototype de l'équilibre politique juste le 31 décembre dans ces pays. C'est une grande victoire. Malheureusement, pour nos amis de l'opposition, ils se sont mis à torpiller cette grande victoire du président Étienne Tshisekedi et du rassemblement que d'aucuns ne peut ignorer, que tout le monde au monde avait salué, l'Église, les chancelleries, les institutions internationales, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, cet accord est torpillé. Nous allons dire que le rassemblement n'a pas perdu. Comme cet accord est là, le rassemblement doit multiplier encore les énergies pour faire appliquer cet accord dans toutes ces lignes. Mais aujourd'hui, nous disons que le rassemblement est en train de souffrir un tout petit peu parce que l'accord dont il a été le plus grand victorieux est en train d'être pataugé, piétiné par la camarilla malheureuse au pouvoir de M. Kabila. Et surtout que depuis la mort de feu Étienne Tshisekedi, nous avons constaté aussi à l'UDPS le départ de plusieurs cadres aussi, notamment Bruno Tshibala. Et puis après il y en a aussi M. Moukeba aussi qui n'est plus avec vous. Je ne sais pas comment est-ce que vous analysez ces départs, les départs de vos cadres. Quel Moukeba n'est pas avec nous? Valentin Moukeba. Valentin Moubake et M. Bruno Tshibala sont deux personnalités qui étaient dans la balle de chauve. Comment ça? Pourtant... C'est la grande fête que l'UDPS a invité ses membres, cadres et combattants. Vous y entrez, vous devez être coiffé en chauve. Kozalana Soukite,
ceux qui souki bimi il faut longo na fête wana Tshisekedi a kufi chauve biso tisiko tozaka ba chauve jour on a kobeta à côté donc bimi na kozala na fête wana te eza balle de chauve il faut que ba chauve batika na fête wana mubaki auti kobota suki ebele lokola olenga ngoi Chibala auti kobota suki ebele bakoma lokola olenga ngoi muto apusa suki déjà na ekala to bengana na fête de chauve na balle de chauve kala likolo na suki na ebele a bomba kawana nde sibo Chibala lingia imiter na olenga ngoi ba pusi pe suki to bengani bango na fête wana baza ba anda droite cela veut dire quoi ba trahir base ya IDPS ba trahir ligne ya combat ya IDPS lelo mubaki ya koloba nini ba nommer ete lelo olenga ngoi ya koloba nini ba BBC substance nyonso ya sensa ba kwa isi équilibre nyonso ya kora Saint Sylvestre o ya ndenge na bango wana o ya ndenge na biso tozobunda ekozonga to rétablir équilibre wana mais ya ndenge na bango ba BBC équilibre nyonso ba tie kozongisa muto a violé constitution na ba PC pouvoir lisusu banda konomé bango alors que pendant période azalaki na pouvoir économique ti to ko bengane na pouvoir siko ba ko kodisa buzoba na kati accord ba komi ba gouvernement ya ba fraudeur gouvernement ya miyibi gouvernement ya ba tout bazo opposé ba violation ya ba acte gouvernement ba oyo baza ko violer accord de Saint-Sylvestre na ko modifier quintessence ya accord ya Saint-Sylvestre na o etali arrangement particulier eza pasi gouvernement ya boye to kondima ngote donc tia ndeko Chibala tia ndeko Mubake na auto bengaka le panier de l'oubli. Mais aujourd'hui, mais professeur Dikonda, professeur Yamounene à droit constitutionnel, n'a pas Moussouana, lié au Marcel Akenda. Mais non, actuellement, Akenda, Kabachin Kunko Akenda. On y a tout au beau Seigneur. Mais IDPS à base. Stratégie de pèse à pyramide renversée. Mais aujourd'hui encore les décision mais base n'est qu'on décider. Accord les AP respecté parce que normalement ndenge accord des qu'il fallait les respecter le 31 décembre que IDPS ne fallait en primature. Les lois IDPS c'est en primature. IDPS a kosenga primaturité, IDPS a kokele la primaturité, IDPS a kosenga respect et application et accord de Saint-Sylvestre na kotosa résolution 2348 ya Nations Unies OE et ABC ndeko Kabila na bao nyonso baza kosala buzoba pemeni na ye que l'accord de Saint-Sylvestre reste le seul outil oyo komisa mboka na biso na boumbu o misa mboka na biso na crise o bazo créer biso crise ya insécurité totale ekoti na mboka crise ya ba pillage crise ya économie crise ya makambo ebele ba secteur nyonso baza la bato bazongisa bomoto na kati na bango. Est-ce que le gouvernement ya Congo il faut zalaka na ministre débauché bazwa ki sami badi banga IDPS balobaki non il est de l'IDPS Chibala yemba la moko asali ya minene siko yemoko pe Chibala oti pa na bino be bisangana no na minute au chancing bo pe sa gouvernement na parce que aujourd'hui c'est lui qui est à la tête babo yé na parlement ba investir yé to ko pesa chance ni c'est un premier ministre squelettique avec un gouvernement squelettique qui ne pèse. Il ne représente rien là. Il ne représente rien, alors rien. Aujourd'hui, mais non, tu comprendre l'unité de l'UDPSP. Nous sommes surtout qui sensibiliser, tu es bien que nos peuples congolais sensibiliser les 12 awa. Corps, il y a papa na biso tchèque c'est qui des oyato les laé, poto ki okundae. Et si ko wapi biso bato UDPS to bongisi esika mais moi nungu ezali ko salama. Bato bazo boma mboka. Bato bazo matisa dollar. Bato ba ina Tshisekedi. Bato ba bunsa Tshisekedi. Bato oyo batraira Tshisekedi. Basi basangani. Bato bazaki na Mobutu. Bato bazaki na musée. Bato bakubaya na Kabila Joseph. Basangani. Bamisali ba ennemi ya motema likundu contre Tshisekedi. Po bakunda Tshisekedi parce que Tshisekedi a l'équipe papa na bango. A l'équipe maman na bango. A l'équipe koko na bango. A l'équipe tout nyonso depuis 1885. O babotama na Congo oyo. Asali ya minene asali kombo. Papa Sazali commerçant, papa Sazali musicien. Est-ce que vous avez comment Tshisekedi a composé? Vous avez comment nous aimons Tshisekedi? Vous avez comment nous aimons Tshisekedi? Mais la minute au service du peuple. Na ba secteur union société amdia bandi ko bundira peuple na ndenga secteur union so bandi ko bundira ba soda, bandi ko bundira ba civil, bandi ko ba musicien, bandi ko bundira ba professeur, bandi ko ba fonctionnaire, bandi ko bundira congolais union. Pour laquelle gouvernement bandi ko boya peuple congolais azwa fruit ya bitumba Tshisekedi ba kutani basangani balobi soki ka bakundi bien akozalaka immortalisé
to empêcher kokundama ya Tshisekedi. Mais papa c'est que si kama robe balobi na cimetière à Gombe Pembe nywana et si ko ouais basa la mausolée. Est-ce que ko sota bibako ka bibemba bakoko na bango ba kende kunesika wana? Vraiment, pourquoi Boboï bon rejeter en blague? Bato ya pamba pamba ba ba le Tshisekedi. Ba sali le bango ba mausolée na ba monument. Na ba mususu ba bomisa mboko oyo. Ba bebisi biso ba tienne biso na beta oyo. Quand Tshisekedi muto ayena combat logique démocratique non violence. Abungi asali comme Belgique reconnaître yé et ça lié matanga 3 jours bino a boko tiko sala yango te boko mi ko bundisa ibembe et c'est pas ko babunda na be na ibembe mais ba ko samba lobby ekoya toza déterminé toza ba combattant Tshisekedi akufi mais tiki 1 milliard de guerriers combattants de l'IDPS qui prônent la non violence, qui prônent la lutte pacifique, qui prônent le changement dans l'urne, qui prônent l'alternance, qui prônent le départ de M. Kabila et toute sa suite bientôt dans l'urne le 31 décembre avec le respect de l'accord. Biso toza ba IDPS, biso toza ba non violence, biso toza ba Tshisekedi. Tokoyebisa Olengankoy, okoyebisa Roger Lumala, okoyebisa Chibala ke baza ba Tshisekedi c'était parce que loko basali mboka oyo ba ko benga bango ba traître ti ba kolonga ba poste wana ba ko tambola ka libre te na mboka oyo o banda ko tambola na soni est-ce que nyonso pepe ko benga ngo les traîtres les corrompus parce que bazongi si démocratie o Tshisekedi atiki na retard lisusu faut biso bana mboka to sal suba forme kasi pour faire appliquer accord wana ou sinon batuana bako benga ba Ougandais ba Rwandais na ba Belges ba Américains na ko konza biso. Voilà, le gouvernement Bruno Tshibandebimi biso nyoso tomoni to applaudir. Est-ce que vous croyez vraiment que cet gouvernement est même biso na élection dans un laps de temps? Maman, gouvernement les a bato 18 rassemblement. Les gouvernement Kabila c'est le remaniement na eti. To ko empêcher Mobutu remania ke ngwa che Tshisekedi a che général Eluki atie la tongo ki Mungulu Jaka na poko Longoli atie Lunda Bululu atie Matungulu atie Mulumbalu Koji et a se wa bengaka la fin de règne. Monsieur Kabila a la fin de règne. On a Kabila il appartient à l'histoire mais le kola ba wana baza ba soifé ngana boya ki Chibala Chibala ko senga ngai na koma ministre na ye na boya ki yango na motema moko Tshisekedi atiki ngai awa pona conduire jeunesse na libération ya mboka na ndenge ya respect ya constitution na ndenge ya respect ba instrument ya mboka na biso na ndenge ya non violence na ndenge ya droit de l'homme atiki biso tokende contre ba gouvernement ya Silikoti trahir on ose la nommer est-ce que on a zambu moto trahissez d'abord pour revenir pour être nommé allez d'abord trahir vos plateformes et vos partis politiques vous revenez ici vous nommer donc l'élection est ça la mati c'est ça élection ekosalema na mboka oyo et toko gagner yango toko gagner yango parce que tozana président Félix Tshisekedi comme candidat na biso ya IDPS pas que c'est la Moïse Makambote Moïse a causé la candidat ya batonaye o ya biso IDPS ya balie na biso tozana candidat na biso comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yé mutu biso toko bundela pour gagner l'élection. Mais tout le monde est à la tête, tout le monde de ma maman, représentativité à ma femme et amis à la tête. Aujourd'hui, comment se fait tu analyses? C'est un gouvernement. Mais on est un gouvernement silicotiko, qui est trahir mobile na yo, qui est trahir famille politique na yo, qui est trahir plateforme na yo, oh ya na nommé yo. Comment le gouvernement cause la crédibilité? C'est un gouvernement va venturier. Et le gouvernement va aventurer par le fait de la corruption et de la trahison. Va remanier 3, 4, 5 bâtis bango. Mais à quoi Saint-Sylvestre Lobby, le rassemblement devait déposer une liste de 18 ministres. Et les portefeuilles d'Imperium, ou les ministères d'Imperium, devaient être partagés entre le rassemblement et le parti politique au pouvoir affameur du peuple congolais et clochardiseur de toute la République. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous les coordonnateurs principaux de la CIMA, qui veut dire synergie de mouvements, des associations et centres de réflexion de l'UDPS. Lui, c'est monsieur Maître Sylvain Mutombo. Mais on continue, Maître Lobizala qui les 17 et aussi les Kawa. Tomoni Bissonio surtout évasion à prison à Makala. La prison centrale à Makala. Ba prisonnier, ba bimi, ba buki, basi comme mibali, tomoni, makila petangi, makasi. Nakati ya okima yango eza dû ya nini na sima na ngo awa makambo to yebi yango te na kuna en tout cas na yemaka mona te le 17 nalala ki pongi pona ko saboter ka bango que jour ya malheur na biso yango ebandaki le 17 mai et jour à souffrance à peuple congolais jour pour jour 20 ans yango peuple congolais doit souffrir dollar et mati kolia ezate sosa za cher
Rama Thompson très cher, l'Union sont très cher, salaire va fonctionner résalté, accord de bourse non appliqué, justice corrompue, université va tobaza qu'on a baïbi kokomate, baozo ba diplôme licence, emploi exacté, bajer baza ko chômer et bandaki ko zala makasi d'entrée à Batouana, conglomérat des aventuriers. Qu'ils se règlent les comptes entre eux-mêmes. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, c'est les élections, l'application de l'accord. Voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine de célébrer alors la date du 17 mai. Tout ce que vous êtes en train de vivre là, et ça malédiction est entrée dans le 17 mai. C'est que la date, on te célébrer en lycée. C'est une question. Ce que vous êtes étudiante. Le lot aux examens, il y a mathématiques. L'autre besoin d'examen, il y a chimie. Après demain, aux examens, il y a physique. Ce que vous avez une semaine, aux autres sakana, aux autres tangaté. Jour examen à physique, jour examen à chimie, jour examen à mathématiques. Au comment la boutou, aux huit mathématiques, au seul exercice, moi aussi le siangote, aux huit chimie. Au seul chimie, aussi le cité aux huit physique. Au commis qu'on tâtonne. Et au contre de l'examen, au gagné. Ndé esika tokomi, nande konabiso, Joseph Kabila. Ayebi dans 6 mois. D'ailleurs, il était déjà parti. Le 19 décembre. Et ça, accord ne bombier. Malgré l'accord, on a rappelé hier tout ça déjà le 30 juin. Et Tikali Lissousou, 5 mois pour Salanini, à Kende. À toucher secteur Nini. À Baloulanzela, il y a Nini. Il y a Triomphal. Banzela, non, c'est bébé. À Bandela Wapi. Ba poubelle, et ça salité. Kimbuta, Oko, Kolongolangote. Banzela, Maï, Gombe Mobimba. Bako bandela wapi salaire il y a fonctionné exact et les a réduit il y a 40%. Ba médecin baza impayé. $2 et mati. Chibala sans aucune popularité politique. Azaka yena banana ye na tuba moi très amike o ya ide pes bazala la kanzala ba tie ko landaye po ba mi retrouver ba lobi langage ya bato pouvoir. Oya ba Swahili bayaka na pouvoir babi tomi retrouver za tournabi na biso chibala leki kuna ba masa na ngai mbake komi retrouver mbake ko appuyer combat à peuple te chibala ye mo ko ake komi retrouver siko bato balandi yo mona muto aponya za wana na yebi ba nyoso wana balandi chibala wana baza ba faible d'esprit babandi ko kosa Tshisekedi kosa Tshisekedi c'est le moment où to kolakisana ko yo za Tshisekedi te oh mususu e kolandela oh no ateka akenda koteka bambala nani wana Roger Bambala voilà en tout cas oh no olengango yatanga makasi alobaka anglais makasi atanga na États-Unis oh asalaka doctorat liboso ya ba professeur parce que yo otanga wapi na yeba na kili ba comprendre nga yo wana zalaki président ya orchestre ya Mbujimai kobina na bana miba bambanzembu ne zalaki musala na ye aye wana mi retrouver na poto kuna exilé ya IDPS lelo akomi ko sakana na mwana mutu oyo asala ke ye azala exilé ya IDPS après aza moniteur enseignant ya calligraphie tozana bana bazoluka bambala wana Roger Bambala aya kozwa bana na bango atangisa bango calligraphie Félix atanga te mais Félix atanga na institut de carrière na Belgique yebani parce que oya atangi awa yebani pe na niveau toyebi yango oya yebi kokoma te oyebi koloba français te peuple moko asi a juger donc atika na Félix tranquille soki alingi kobunda na kofinga Félix ngana kotindela bakadogo parce que ngana za na niveau Roger Lumbala te s'il fallait les citer naza na niveau na été naza licencié en droit naza licencié en sciences commerciales naza doctorat en droit naza avocat après la cour d'appel vous comprenez natanga na université officielle ya munene ya mboka oyo ye aza mutu ya kolekisa bana calligraphie en dehors ya kirebelle akoya kolekisa biso nini sikoyo tokopesa ye batu ya niveau na ye bakadogo na biso ya IDPS oyo ya IDPS bamusu balaka lokola bakuluna nde ba oyo tokopesa ye asala bango débat ya bakaniveau débat bakaniveau na lobi mpo bana poto balanda baloba bayeba ke ye atanga wapi akomi kodefendre olenga nkoi onga na moni aza kotanga na université panafricaine asali oyo babengaka les études de l'âge
pour avoir un diplôme pour justifier des compétences. Atteindre l'université panafricaine LMD, licence, première licence, deuxième licence, troisième licence. On compare à Félix Atangi dans l'institut de carrière. Moussala na yo oba corrompre yo. Eza koya ko finga ka Félix, ko finga ka Félix, ko finga ka Félix. Ngana ko finga ete aza grand frère. Tosila na kanet to kutanaka. To kotindele ba kadogo ya mike. Ba koya ko yemba banzembo bandi ko yembela bana miba wana. Kana ko yemba yemba sa avocat na musicien te. Na kotindele ba petit wana. Ba composer banzembo na yo bandi ko yembela na bato na mbujima wana. Déjà tout ça na ba enregistrement yango wana. To kotiela ye yango. Après na makamu mususu ya boucherie ba Tshisekedi. Hein, boucherie ba Tshisekedi esika ba bandi ko zuo ba mwa nini baza ko lela ba parler na bango to yebani ba papa wana ebele histoire ko beta ma bien. L'histoire est bête ma bien, rien à dire. En tout cas, ils avaient à propos il y a maître Mutazo le bête à propos naie. Ça n'a rien à voir. Nako banga rebelle parce que ozu mundu ozu sokoto. To reste biso to ko banga yo. Biso to zande mutu. Ne sala ka to banga mutu. To salisa na mutu. Ya lobi atanga. Ngana ko tindele ba étudiant na ngai. Il y a des cadeaux, on a formé plus de 5000 étudiants. Il y a sa calligraphie, bazaba na poto, tokobunda na bango te, bazana culture na bango. Aya awa to pese ba chege, o batanga kate to engagé na ba centre ya ba orphelinat. Akende ko tangisi la bana calligraphie qui moniteur wana. En tout cas, rien à dire, maître, to uti ko le kapena ba événement awa o yo na biso peto yebi bana nya surtout ya mboka bazola na biso na poto balobi makambo ya esprit o tozaki nango ya kamuna sampu et puis facilité donc yesusu kende otuna boshab otuni kabila otuni boshab otuni ministre intérieur makambo kamuna sampu na mususu ye awa makambo ya mbuli de mayala awa e komi su yesu na bango kopo na bango basala kana mwanda nsemi. Comme na bango basala kamanda samanda sima beta kama banga kuna era bende banga to bandika griso ensemble ko bango ba griser batiki mwanda nsemi na sima bakomi ko dépocher député ya mwanda nsemi secrétaire général parti ya mbunja mayala papi ba débaucher papi batiki mwanda nsemi mutolobaki mokolo stratégique griso ensemble parce que ausa neni eza mbwa biso to bana Etienne Tshisekedi wa Mulumba nous restons dans l'orthodoxie constitutionnelle de la non-violence, de la lutte pacifique et du stylo comme étant la grande arme. Ce qui est sorti à Nimona Semi, les Abagina Bango, les organisations Moroboé, les Amakamoroboé. Au Tuni Pe Bochaba Kandeke, on a Basoda et pas à Kamonasap. On a d'ailleurs Magamonate. En tout cas, tu as commis vraiment chuter. Merci beaucoup comme ça à toi, Dimitri Bongagna. Yom Tozaki derrière la caméra. Bon abassina yo. Merci vraiment. Yom tu assisté qui fait biso zalana biso vraiment kaka de tous les temps, de tous les jours. 9 lumières ngala. Pourquoi pas à toi, fils Mampa. En tout cas, mes condoléances. Nous sommes de cœur avec toi. Juste après, awa, Toya Matanga, collé la papa, collé la grand frère. Dans cadre kaya idéologie, mais mettre à toi comme vraiment la souka. Donc vraiment la souka, je ne sais pas un mot de la fin par rapport à Balandinio, surtout au Balandarabiso, Banapotonio, sur combattants, surtout bas combattants, au Bazanapoto, Balandabiso, et puis moi à dire pour le peuple congolais. Nous avons relativisé kaka opération Farafara le 31 décembre dans l'urne, M. Kabila départ. Tentative de référendum, peuple congolais debout, chassons les imposteurs par la voie de la non-violence et la voie pas pacifique. Nous sommes déjà à 6 mois de la fin du petit délai que nous avions accordé aux imposteurs de la République. Nous ne sommes pas à l'étranger, nous sommes sur place au Congo. Nous sommes déterminés à mettre fin à ce règne, à ce pouvoir finissant qui est en train de clochardiser le peuple congolais. Oyo azako bebisa nyonso ya peuple congolais. Oyo azo sala que peuple congolais azala lokola esclave na mboka na ye. Biso toza ba héritier et gardien du temple Etienne Tshisekedi wa Mulumba. O mutu nyonso so asimba munduki aza Tshisekedi c'était azwa munyere atumba munyere eza epa ya ba pacifiste ba oyo basimba munduki te ba oyo ba bunda pour la démocratie ba oyo ba bunda pour la libération ba oyo ba bunda pour la non violence o nyonso zala ki rebelle a longola na munoko na ye o naza Tshisekidiste asimba ka munduki te yo salaki moi rebelle ya M23 ozalaki moi rebelle ya RCD KML ozalaki moi rebelle ya ba mai Mukongo Nzoko, ceux qui mai Mundundu 23, tu n'as pas le droit de te donner le nom de Tshisekedi. Tu ne le seras jamais, tu ne l'es pas. C'est nous les gardiens du temple qui retirons
la qualité de Tshisekedi à ceux qui ne le sont pas. Et Tshisekedi a dit lui-même, dans un des commentaires qu'il avait accordé dans les livres préfacés par Dieudonné Ilunga, par Mutambaka Bongo, il faut mon livre. Tshisekedi va tout nier, question moko, par l'une de vos grands journalistes françaises, à lobby, Ero Kokufa, au côté que la. Non, non, au komi kokola, au komi kokoma mubange. Pour de là, j'ai komi touché yo. Quand est-ce que tu vas passer la main? C'est dans le baguinin. Je passerai la main aux jeunes qui ont été formés dans les structures de l'UDPS, qui se sont battus pour l'alternance, la démocratie, l'instauration d'un état de droit. Pas à ceux-là qui ont pris les armes. Donc, Moutoua qui est né côté Bambala na Russie, à Milongo na Tshisekedi, il n'a jamais été. Un numéro de contact. Donc, on a hier, Azako signé Félix Tshisekedi, ngana kotindre ba étudiant na ngai. Ba étudiant na ngai, de ba kosila na naie. Ba ko réduire à silence. Ce qui passe à Sakani, na ko déployer bango na ba chaîne nyon sur la télévision. Azwa mindu ki na ki rebelle, a ko beta ngai. Nanzima ye. Maître numéro à contact. Ba ko contacter ndenge nini basande ni pour rejoindre maître. Bana poto, bana Congo, bana monde entier, boyebi que na sali mikolo belé, naza alinité, na osenga Jean-Marie Kasamba, apesanga embargo na télé 50, ayoka pe yango, bana poto bokomelinga mingi, bola na télé 50 te pona nini. Vient na ngai Jean-Marie Kasamba, atianga mise à pied na plan na ye. Lola naza petit na ye, ya machi ya mumenu, bolu badi tunga, alobi non petit zela nano na ko signaler ko lekano na télé 50. Télé 50 la chaîne na bango. Je viens Jean-Marie Azamutu na bango, mais pour les gars ça peut équilibre pour batoba yoka voix de l'UDPS, voix Tshisekedi. Bana poto déjà Marie moko né à Katingai na télé 50 na ordre na ye, ya chaîne na ye na ko bunzaite, ils a bien privé na ye, jour à ko permettre ngai. Il y avait des propos pas bien et moi il y a makamba propos, ils a makamba ko benga rouge rouge, bleu bleu, jaune jaune, vert vert. Bon fêter le 17 mai. Bakatoko bakota ki ndeni le 17 mai. Bakota ki na babo tout hein? Bakota ki na babo tout hein? Est-ce que vous na formation? Ba disait ki mboko eti. Siko bana ide peste to koti ba formation na ndenge. Kiri. Ba former nga na IFES. Ba former nga na NDI. Ba former nga na bonne gouvernance. Ba former nga na gestion d'un parti politique. Ba former nga na gestion des institutions politiques. Ba former nga na gestion ya ba entreprise publique. Donc, ceux qui le ba tienga ministre. Et là, quand on exact, na kosal. Elle va quand on va contacter. Parce que formation. Proposé comme ministre Boyi. Il y a bisa tibala. Azwa bana na a nommé bango. Ngai na contacter jour moko na gouvernement. Il y a pas corrompu, il y a pas débauché. Il y a tout na sami badi banga. Abenga tingai. Na yebisa ki yeve sami. Message pezali ba preuve pezali. Nga na boya ka pamba. Na boya ka na ba preuve. Nga na boya ka na ba preuve. Koboya makamba tibala na zala ba preuve. Koboya makambo sami badi banga nazala ba preuve. Vient nga sami na yebisa ki ye na komela ka ye na yebisi vie. Toko kutana ero kolonga na poste wana. Na obenga sami badi banga lobi bien lobi kuna na kindo pesa vient nga mbote. Voilà, en tout cas numéro de contact. Bon ba linga ngai na ko pesa bango mbote Charlie Lema na États-Unis. Numéro exact. Na Grande-Bretagne, Adonis Kazadi na États-Unis, Kiki Kazong na Luxembourg, Patrick Magaga na France, Guy Chamala na Norvège, na ba oyo ya ebele ba Perle Chibanda na Afrique du Sud, na Ekerinyo sa brigade spéciale Afrique du Sud, na ba Moïse Kachibou coordonnateur ya brigade spéciale 10 bérets rouges en Afrique du Sud, na pesi bango mbote à travers le monde, ba yeba que toza ba partenaire direct à Congo Radar, bitumande bandi. Mobutu asakana kazwa moi cette année la transition. Bah oyo, bah vous attendez 2 jours. Voilà, en tout cas rien à dire. Bon, j'ai 2 jours. Patricia Beledou Azaki wana pour Nabino Congo Radar TV. Merci beaucoup à toi mon boss Babilongo qui m'appelle Nazaka kana bungagite mais nazala kande zalaka na kini kalenga ngukala technique quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi Dimitri Bonga Azaki na ma caméra et puis merci beaucoup comme ça na baonyo surtout balinga Congo Radar TV surtout ba wana babenga pour na suggestion numéro na biso eza wana bokomeli biso tozaka wana pour nous répondre à bino. Moi Patricia Beledou, je vous retrouve déjà à très bientôt. Au revoir.